où toujours vivre le bien TV, bilile le kamalo bana ebele. IMTV toujours en avant. IMTV Mbote Nabino Esengo Eza ya biso ya koyeba ke ba ebele oboza kolanda chaîne YouTube Nabino DMTV. DMTV boyebi chaîne Nabino proposera bino actualité parce qu'actualité est très abondante na mboka na biso République démocratique du Congo. Il ne se passe pas un seul jour sans que likambo ebima mboka oyo lula makambo lokwa République démocratique du Congo bazui wapi yango mingi tolobaka botama congolais oyoka elengi po soki obotami congolais te kamsuma kamso oleka okaka boye. Alors lelo toza ko proposer bino pe les sous sujet moko tolingi to analyser les sous pour na bino na ba aspect nango nyonso to mingi parce que ça ko défrayer toujours chronique za sujet y actualité. Mais avant tokota na likambo yango boyebi kaka na DMTV habitude to joie ezali ya ko sensibiliser bino surtout parce que nous sommes tous concernés par rapport à maladie ya coronavirus ezali ko frapper monde entier. Tomi Batela en respectant les mesures barrières ndenge basengi na biso parce que prévention ezali seul moyen efficace tozanango pour que to bundisa maladie ya coronavirus. Affaire ya mikolo ezali toujours propos ya Christelle Ngoyi mwana ya Ngoyi Kasanji par rapport ya makambo oyo ye alobaki contre première dame maman Denise Nyakeru pardon maman Olive Aza première dame ya Kala bien kazaki peut citer na makambo ngo mais propos nous sous zaki peut désobligeant ezalaki à l'endroit ya chef de l'État Félix Tshisekedi sans compter Gabriel Mokia moto oyo a botoli papa naye ndako. Alors Christelle Ngoyi a confirmé qui na ba propos naye que Martin Fayulu yende a gagné qui ba élection, confirmant qu'il en tout cas na se yakanda et tout monde que sekele nyo surtout ebima qui alors yango et inspiré biso tout monde que tout mais quoi analyser moi makambo na ba contour nango onyo surtout tout ça commis tout na ndenge Christelle Ngoyi a confirmé qui victoire ya Martin Fayulu. Est-ce que finalement yango ndete raison oyo e kangisi ndenge pe e kangisa ki déjà Henri Magie bobi ki Henri Magie aza la 4e prison ya Makala pona outrage au chef de l'État Henri Magie tout ça on reconnaître na ba propos na yebele ya mabe alobaki contre le chef de l'État actuel Félix Tshisekedi ye Henri Magie azali moko ya ba cadre na kati ya PPRDP finalement azalaki interpellé pe ba kangaki ye azali toujours kino lelo yo na prison centrale ya Makala. Alors des propos oyo Henri Magie azalaki ko répéter ezalaki ko loba yango publiquement donc nyo surtout oyo soki tolandi bien tolandi yango vraiment de près elingi kolobanini elingi kolobake tricherie ezalaki et que certains membres ya FCC monaki ba famille na bango kozala déclaré vainqueur par la CENI. Exemple il y a Évariste Bochap voire même Yemoko Corneille Nanga. Alors pour que to rafraîchir bino au moins moke mémoire par rapport ya makambongo o tolobi awa ke Christelle Ngoyi mwana ya Ngoyi Kasanji oyo asali buzz mikolo yo pona réaction na ye na se akanda na makambu ya parcelle oyo pozaki papa na Ngoyi Kasanji contre Gabriel Mokia ki kokoti sa première dame Denise Nyakeru na kati na président Félix Tshisekedi na lingi na atela bino extrait yango comme ça bolanda boyoka na munoko na moko makambo ya lobby ensuite tozonga pour que to continuer les soins. Je rappelle que vous avez la chaîne YouTube Nabino DMTV soki ozana no abonné s'il vous plaît ozozela nini cliquez au comme abonné ko bosa na pété cloche de notification ko apparaître juste à côté au cliquer pe na yango et ko
permettre au ratakali sous-souté ma vidéo te remettre à ou alors Tolanda Christelle Ngoyi. Ensuite nous revenons tout de suite après. Voilà, Boti Kolandawana Christelle Ngoyi, la fille de Ngoyi Kassanji, Oyo, à mon ami n'a pas vidéo ko vilipendé première dame Denise Nyakeru, en tout cas finga qui première dame Mabé, même si après ya qui se rétracté à senga ba excuse Oyo et Zali en tout cas ko bossa ni sabato maloba oya lobaki. Alors parmi ba maloba oya lobaki Zali kaka ya ko finga première dame Denise Nyakeru te Zalaki notamment pe ko loba tout publiquement devant les policiers, devant les passants que Martin Fayulu a gagné l'élection. Mais constamment quand on pe yango to mituni pona nini batu ya UDPS to spécialement batu ba poche ya chef de l'état actuel ba poche ya régime actuel bango bazali kolobela na biso kaka ba propos contre Denise. Or Christelle Ngoyi alobaki makambo ebele. Pourquoi bango ba beta kaka sete mingi mingi na makambo ya lobaki ya kofinga première dame Denise Nyakeru likamneti o ya Martin Fayulu gagné ki ba élection car na niveau moko ya kosakana te. D'ailleurs pour na rafraîchir bino lisusu moi mémoire na zote la bino moko ya batu ya UDPS proche toujours ya président Fachi soutien à président Fachi boyebi epé azali pe parlementaire de bubola na réaction na ye na sima événement na ndenge le kana ki botala kanda na ye kosilikana malobana zoloba aucun moment sali allusion na ba propos o Christelle alobaki ke Fayulu nda gagné ki élection mais mingi zo kende kaka na ba propos ezaki contre première dame Denise Nyakeru, chef de l'État Félix Tshisekedi Yemoko. Alors suivant encore cet extrait Zonga Siko, mais je vous rappelle les sous que Bozak au la chaîne YouTube Nabino DMTV Soki aux abonnés te cliquez comme abonné ko bossa la petite cloche de notification juste à côté te ko permettre de rater les sous ba vidéo na bisoté. Suivant nous revenons tout de suite après. Bonsoir, bonjour na esika nyonso bandeko bazozo vidéo nazo comprendre te na Congo on dirait bato bakomi na poema mutu na Congo bato bakomi na poema mutu ou bien nazo baté guerre nino bato lelo bazolinga bakotsa na la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ou bien problème nini bato bazolinga balatango na clan Luba. Jusqu'ici je n'arrive même pas à comprendre qu'est-ce qui se passe na niveau ya mwana ya Ngoyi Kassanji. Il fallait ça même attaque donc attaque papa na yo puisque ngana yebi régime Fachi eza uniquement pour les baluba ndenge bozoloba eza uniquement pour na baluba azana pour na baluba azana pour la baluba boye mais ngana lingaki papa na yonde mutu fala loba yo te fala loba puisque tango bobandi problème ya lupango tata na yo na Gabriel Mokia kuta vilanga Équateur vilanga monga likombi mbunza Félix ana potona mwasinaye même pas candidat président de la République. Tant le problème à parcelle les bandits n'a rien à voir avec le chef de l'État actuel, n'a rien à voir avec la première dame d'aujourd'hui. Mais lorsque autant yo moi nous soit audace ya kofinga, moi si ya mokonzi ya moka. Oko matina niveau ya comparer nanan. D'ailleurs pour votre information c'est pour la première fois dans mon pays, toujours la première dame. C'est pour la première fois. Au fait, pour qualifier notre première dame, et ça l'a raté pour sa président de la République. C'est pour la première fois que tu as la commission de la première dame d'Afrique. Ça partit à Maman Denise. Ce que ça l'a pas biso ba mongo, il fallait que tu aies Ebola, basali sayo, au longwa botutu, au moni malchance à la natata, et comme le biso ba n'importe quoi. Donc, yo place nous même pas na CNPP. Pour problème où yo zana mo CNPP au Kokangote yo mona Ngoyi Kassanji. Na linga ko simba bana basite mais au simbe siko ba simba kate ou soit bazoko tinda yo oye ba mambo yo lobate.
oyo ba mambo yo solo bate Maman Denis oyo solo belalelo tangu tata na oba bandi problème na Gabriel Mokaya na poto samusa na ye abima lokwa batu nyonso bayaka te mbala moko première dame wandoka na mboka no aide soignante na poto mobali na ye oyebi famille abimeli tata na yo azwa diama ya batu tata wana kufatika bana ne bitike lokola nga nakapele yo tata na yo abotola diama tata batu tata na kufa bakapele yo et lelo so telema ozo sala vidéo ya kofinga première dame ya mboka nanga nana tinde na sale loka intro na osimba yo lobi banzela nyonso na kane na sala lobi na osala ngote na kosimba yo na kosimba tata na yo na kosimba famille na yo na kosimba malédiction oyo kotisi lelo koma mbanda mama na yo yango wana ozwi courage ya kobeta tolo na posa tata na yo puisque oza mosi na ye na répondre yo à suivre merci. Boti kolanda alisusu moko ya bato ya UDPS réaction na ye par rapport na ba propos ya Christelle Ngoyi mwana Ngoyi Kassanji zaka kande tebisi na bino vous vous rendez compte que wana maloba ezali mingi kokende na sens ya kosilika par rapport à ba propos contre première dame Denise Nyakeru alors que Christelle alobaki makambo ebele notamment sur vérité des urnes que Fayulu Nde a gagné qui finalement makambo on se rend compte que Corneille Nanga na Malonda Ronsard Malonda oyo a créé ba problème et belé combo na ye luki ba problème belé en tout cas ils nous doivent la vérité parce que il faut babi misela biso ba pièce lo balango caméra pièce contre pièce opposer moi des pièces ponga na la bino ba pièce finalement pour mettre fin na ba rumeur oyo ezali toujours ko continuer ko persister sur la vérité des urnes au Fayulu ye mon kota komi moi kolembisa mikolo masolezo commandé ya réforme ndé ba réforme ndé mais toujours mon que batu ya FCC bangonde bazoyela ka kozongela toujours moi li solo ya vérité des urnes wana c'est ainsi que tout ça komi tout na mais pourquoi dès que un membre du FCC se trouve dos au mur likambu wana et bimaratour pour la nini même voire même na kati ya coalition entre UDPS na UNC na kati ya cash ozomona que même cousin ya Vital Kamerhe Daniel Massaro a lobela kapeli kambwana en public devant parquet Yamatete ça fait beaucoup en tout cas donc comme trop pour que tolobaki zalika kazar zalika kanda batu bazolo babongo parce que na propre cas ya Fati donc outa epa ya cousin ya Vital Kamerhe Daniel Massaro toyoka yango mingi kutu baloba que soki akoma ki recherché par parquet pe finalement bakanga ki ba mapaya zape na makala ezaki justement ka likolo ya ba propos oyo wana pe parce que za ba propos certainement ezali kosua obi que balobaka d'âge moko elobaka en tout cas na français que la faim fait sortir le loup du bois veut dire tant que loup azolia jamais akobimaka donc asopi boule pe abima na mpoisa boye mais soki ka mokate betie na ndinga osakana te donc arasu na damage te andimaka na ye ko s'exposer même devant ba chasseur au mona ye abimeli même berger moko boyo azobokola bibwele na ya bimele po kanga kaka moi nyama moko akoka kodame po vivre po akoka nzala te mais tant que sika batami damage za nango akobimaka na été pour que azal exposer devant ba chasseur et donc batu ya FCC ndenge to remarquer bango tant que bazalaki na mangeoire bazo profiter na ba largesse ya pouvoir bazalaki ko bomba makambu metangu mukolo tonga abotoli bango tonga ba vérité et comme kobima na ndenge ya kosakana te pe nyonso to za ko kende na sens ya ko reconnaître que Martin Fayulu Nde a gagné ki ba élection wait and see comme disent les Britanniques lobby suka toye bakaka vérité à solo soki ezalaki donc voilà moi mokeli solo tonga to partager na bino lelo soki bo sepeli en tout cas que la biso like bo zanga te que la biso like ça toujours moins bien mais bon réagir peut au travers bas commentaires mais surtout s'il vous plaît yom tozana na abonné na chaîne na yo DMTV cliquez au comme abonné ko bossa na te petite cloche de notification juste à côté et vous permettre na yo au comme ko zo ba notification dès que tu retiens élément moko en ligne tomi batela po coronavirus ezali boyebi kaka ezali ko senga na biso to continuer ko adopter comportement mon responsable en respectant ba mesures barrières pour tomi protéger pe ba famille
famille na biso parce que prévention nde makambo prévention nde eko permettre na biso to éviter contamination na maladie wana ya corona. Merci pour na bopesi biso mo temps ya koyoka biso to espérer que tu retenir attention na bino tokutani prochainement na sujet mosusu. DMTV vous dit au revoir.